pona kotalisa tina ya likambo songolo na moto na mboka to na mokili mobimba. Ungibelemi wapinzelanga nalanda, ungibelemi baba mama pe bilenge, tobongola mitema lelo yo ngongebelemi. Ngonga ya kotambola na bwanya ya Nzambe ebelemi. Ungibelemi wapinzelanga nalanda, ungibelemi baba mama pe bilenge, tobongola mitema lelo yo ngongebelemi. Zambe o nakomi tunaka o poso mwindo eutande wapi o Yesu mwana Nzambe yende mondele Esunanga oyoka aebisinga yonza mondele kasinga na yebi yonda kufela kinga ata muna Eva bangonde mindele nakikaka mpona bayuda mpona ngai te sengalinga na luka Nzambe na ngai ya bamwindo soki zabulu foto moto mwindo Profesi ya Nzambe la bwaya mpona Israela, Kobima ya Abraham na Ejipito abimaka na libota na ye mobimba na mapambo. Guerre de religion manaka bule santu epaikani tusangana kelongo la biso na bino alitomba olie bombe moko ya bokoti okati ya bozindo ya kokundola bongo mambi mabomba miokati ya bonzambe tukolobaka tango iso ete kobana bongo no ebekoli konze ekole ya biso ekosembola ete ekole ibongo liziba eba bonzambe to pe ibongo laike na tango la yango kati ya bozindo le yango tokobikela ka bayi musulman etuluku ya bayi ba Kristu mbela moko bayi ba kimbangiste bayi buda bayi kati ekolo atako tokobaka tango iso kulutu kati lianda ko wanda biso soko bonzambe ye tutotanga ka esika ye ya yetu moyebi yango te tango ekopesa mela kabino ya kobeli mebongo esika ekamata mibiso tokoyamba bino pona koyeba bozindo ye ekamata mionte ya bonzambe liya bino etumbali ya biso ekozalaka koyeba bongo bosolo pamba te bosolo ekosikolaka moto bongo moto moya asasikolami akokamata ka bongo mpifo ya bozalisi pe akoyeba maimbi maye makwami okati liya ye pe bokasi ye ekamatami okati ya bonzambeli ya ye mokolo moyelo toyibongo elongo na apôtre prophète Odiko Kombe André moko ya bayi messianique était ni ya bayi ba Kristo to mwambi ye mokolo moyelo pona kokoto kati ya bozindo ya koyeba bonzambe ye ekamatami kati ya ye na yo kulutu kati ya ndako wona biso mituni ya bino eingela ote ekamate biso ekamata biso te kaka ya lokole mondele moye mutiami osetando eke na bino prophète apôtre Odiko, shalom. Shalom papa. Boni libota. Libota baza bien nangolo nankolo. Nangolo nankolo. Mbala ya mbonto ya mbala nakati manaka na biso ya guerre de religion, ceux qui commis bise pas ina bato. Odiko Tokombe André azali bongo nani? Pe moto ya religion kani symbolise yo moko. Nazali chrétien. Du christianisme. Véritable. Christianisme véritable. Christianisme yango naza ko animer lingomba ya mouvement messianique. Ya bokundoli manaka na Yesu Masia. Donc boyebi na ye ya bosolo. Parce que bandeko ba limbisa ngai peut-être na ko blesser bango mais Bible peut sindikisa. Alobi toute écriture est inspirée. Ma communion ya Bible et où tu as inspiration lingaliza quand même et peu melo petinda toute écriture est inspirée par Dieu utile pour enseigner pour na kotangisa pour na convaincre pour na corriger parce que tozali kokende na kat na perfection Bible lobi que o ngana za ko défendre et lobi que mon peuple périt faute de connaissance.
omoni eloko ekangi biso bombu na Congo, pas même Congo mais mokili mobimba. Mais ozomona ke likanisi oyo ekobima na congolais, un simple congolais, onzamba saleli ngolo. Moto ya pamba ngai na kanisa kiteke un jour na kozala mosali na Nzambe. Alors yo kolo mokili ya sali yo ngolu ngolu asali yo na kati ekole ya biso ete ecclesia catholique ko ibongo ecclesia ba Christo ecclesia bongo missioni ya batindami ecclesia bolamuki ba réveil ba Christo kili yo lobi ete ye bongo na bo Christo penza oyo ya bo polo pe ya solo ya sikisiki. Merci beaucoup. Eli kolo bani na lingi ko pesa na critiquer bangote. Na critiquer te mais ezali complémentarité na oyo nzamba pesa kinga lobi kendo fungola bandeko na omiso abenga kinga nekolo Angola na ville babengi engumba babengi Saurimo bato baye na bazana Angola baebi pe majorité ya bato bamonaki ndenge nini nazaki frappé na aveuglement vis-à-vis la lumière et visita kingai pour omona makambo lelo nazalango pour na présenter na peuple congolais on Nzambe mokelilo la PC atinda kinga nzambo asolola kina kimbangu astinda kinga alobi kende ko fungola bandiko na miso kende ko fungola bandiko na miso veut dire kolongola bango kati na ignorance alors bozangi boyebi ya solo. Moi je vais commencer parce que la guerre des religions tous la guerre des religions oui banda qui guerre et religion et ko banda guerre et religion tout le monde a une guerre mais christianisme c'est donner la paix. Christianisme on a ça qu'on défendre ezali na défendre la bachienne et belé banda la comment na Kinshasa wana lobi Jésus-Christ n'a jamais été un religieux. Donc christianisme ko ko za la paix religion té. Même aucun dans dictionnaire au christianisme c'est la religion de Jésus-Christ alors que Jésus n'a jamais été religieux. Jésus azalaki acteur politique juif, l'acteur politique par excellence, par excellence que le monde n'a jamais connu, imité et suivi comme modèle. Tika koloba makambo koloba. Nazo yipsa ko kasi toko ken la Bible. Tokite. Tozo ken la Bible bango ba yela ki biso pa papa Simon Kimbango bato bakomi ko impité na bato ba landaka papa Simon Kimbango ba un grand étonnement tokende ngala na moko na nini na bande o memaka Bible yote. Na ba église des noirs o bato baka Bible. Alors que bazo défendre cause ya papa Simon Kimbango. Alors que papa Simon Kimbango yo za témoin papa Soni. Oza témoin na batu makamunyo soza ko yamba biswa. Donc yo bolenge na yo latika rapona oyeba vérité sur le Congo. Yangode. Olukito za la mokonzi, olukos donc c'était un homme à vous respecter. Toko comme makambo ya pamba te parce que peuple baza ko tala biso. Toko tike la peuple yo ni toza ko nyokwa makaka ko nyokwa ma. Alors le problème on gagne na lingi ko ebisa boy que Jésus azalaki religieux te. Ceux qui battent na planto à défendre Jésus religieux, j'ai dit miette non et c'est non. Même Nzambe mokeli aza religieux te. Jésus azalaki acteur politique juif. Je souligne bien, sa nation c'est l'Israël, c'est juif. Il est descendant de David. Abotama ki lokola yo lokola nga. Les autres le taxaient comme étant fils de charpentier. Ce que tu as dit, avant d'entreprendre le ministère, 30 ans, avec la charpentier, on a le sur CV à Jésus-Christ. Est-ce que même naissance à Jésus-Christ, au Bible des Akolobé la biso Ange Gabriel, Ayaki et pas Marie, pour informer Marie, moi, nous avons la carte na motema na libumu naye. Akozala nani soki tokekuna na nini nazolobela Jésus lobela toyoka yoko na kolanda yo bandeko bakotala batika makambo ya religion yango ekangiso na bombo oyo eza biloko oyo bapaya bamemelaki biso lokuta bamemelaki oyo papa Kimbango alobaki bokokanga bango na eloko bamemelaki biso tolingi tokanga lokuta bapaya kotalisa ke mopaya amemaki christianisme et religion ezali faux la kisa biso lokuta yango tutala kasi lokuta yango moko oyo tokotanga na Luc
la Luc chapitre, à ma grande étonnement, dans un monde à bateau, Luc, tout tangi visitation à Marie. Au 16e mois de l'ange Gabriel fut envoyé. Au 16e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, dans une ville Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, fiancée et un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: je te salue, toi qui est une grâce qui a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée de cette parole, Marie demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Là, j'ai dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il y a qui n'a motute, mais tata mokelilo la PC, atindaki en mange, aya ko pesa kombo wana mwana ya kobotama, ya liboso ba ko pesa e kombo na e, Yesu Masia, ya mi balé, il sera gras, il sera appelé fils du Très-Haut. Oyoke sika kombo ya Yesu Masia ayeko koma to komi ko benga e mwana lanza nanzambe. Ya mi balé, ya mi sato. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Ça, c'est la mission. Ce qui te le trône, ce qui est il fallait vivre. D'abord, David Azalaki Nan, il fut roi d'Israël. Vrai ou faux? Et roi, est-ce qu'il a une fonction religieuse ou bien une fonction politique? Ngala lobi que ça ba fonction politique, parce que tout comme on a fonction politique, tout qui cause la tête, tout monica à cause de la fonction politique, parce que c'était roi de Dieu et qu'on a un peu ezali ezala la lola te au babengi Israël au kokende capitale au Joseph David arenya ki lokola papa Tshisekedi azorenya wa lelo na Congo na biso Kinshasa. Ata l'histoire ileki histoire la Kasavubu eko sila katena ba Lumumba, parce que ils étaient des autorités politiques. Alors David fut roi. Un roi peut-il être un religieux ou un acteur politique? C'est ça le kuta moko. Le kuta yangoana. Bon, David un acteur politique. Mais awa ba eko bisa ke Yesu akoya ko fanda na trône de David son père. Sikao ti azonga kina mokili yango ya molimo afanda kina kiti yango ya bokonzi afanda kité afanda kité. C'est pourquoi tozo ya molo pour na to ya ko comprendre les destinées prophétiques ya mboka na biso. Sikao yo komi mo Kristo lenge kani pamba te moto yo ko bila obieta yi moko azaki mo ngai na zaki mo Kristo na tambola kina mangombe belé. D'abord na zaki mo Kristo par une prophétie. Maman nanga tango ba relégué ba kendeki na lomela mboka nanga na lomela na centre ici ka centre ya Congo ezali ba relégué ya Kimbango ba kendeki mama azaki ekomba mwasi wana molimo ezuiye po oncle nanga azaki parmi ba pasteur ba kendeki koyamba kimbangisme kuna na lomela molimo ezuiye alobi mwana oyo akobotama awo oze ekomba mokobota retour na biso ekomela te mwana okobota mwana ba Congo bazokaki na ba année 59 et profession ale ko kokisa mangala ko botama etango wala ko botama alobi ko bota mwana akozala mosali pona ko défendre cause ya mboka Congo na makambo kimbango atikali. Et les choses que moi je suis dans de défendre c'était prophétique. C'est na longo wana yo kana papa Tony loba oyo ezambongo mais na ko senga ba congolais oyo bazana bolingo ya mboka eza ba kosaka te bozo tonga banini bo soutenir parce que nous souffrons parce que nous rejetons des pensées. Ba Congolais mayele bazali on nzamba za ko inspirer bazali na mboka oyo. Mais le problème est lié en quoi? Le problème est lié parce que biso tolinganité bolingo ezate comme bolingo ezate mutu ato bimisi likanisi malamu
même bakobundisa yo jango omoni biso tokeseni na bamindele donc mutu mwindo aza mutu ya kodefendre te parce que aza mutema mabe ta bonzambe ekota kati na biso tokosala makambo ya minene parce que tomoni basave ebele bakufi awa na mboka oyo yo kondimaki un prophète comme papa Simon Kimbangu abetamba bafimbo balumumba bakufi oyo bato bazotalisa eza bamonima bavaleur net balumumba. Est-ce que ceux qui basent Kadhafi azaki disciple à Lumumba, voilà ce qu'il a réalisé. Parce que l'on a vu au banc ici, papa Simon Kimbangu, ce sont des grandes valeurs dans le monde entier. Le Congolais est habité. Alors, c'est une grande maladie pour nous, papa, pardon, Natone, une grande maladie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Congo a coquille collé la tête. Dieu nous a dotés de tout. Après si biso ba valeur spirituelle, après si biso ba tozo lukaka ba richesse spirituelle, tozo les autres tozali ko lukaka ba richesse naturelle. Alors au lieu de luka ba richesse naturelle spirituelle to kangami. Richesse mondiale aza ko évoluer d'abord aza ko protéger ba valeur spirituelle na yi. Oh bino bobo iko kokanga. O biso to koki kokanga. Tozonga na ino na kati makabetali bongo bonzambe okoloba tango iso te Kristo aki bongo moko ba yiba masanga ya politique mukolo bongo bon Kristo oyi mo Kristo lenge kani zali bongo moto okokumisa bongo fumu Kimbangu kasi okobata mala sema ya mokriya ba Kristo to lenge kani je biso yo zali kati même fumu Kimbangu bozolo bwana zalaki rédigé c'est un acteur politique. Oui. Moi je le confirme. Débat ezali benga bato. Parce que mona naza la livre moko oyo nazwaki yango oyo ezali journal nazwaki yango na ambassade mundele moko apesa nga na ambassade ya États-Unis d'Amérique na Luanda au journal Luanda sur la vie de papa Simon Kimbangu na kotali sawe loko mususu oyo ba nazala ba document ebele parce que nakutana kina papa oyo spirituellement omoni oyo livre oyo ekomami nini héros de l'indépendance d'Isaïe par professeur Kaloubi Kola azali Kaloubi Kola professeur et directeur de recherche agrégé d'histoire docteur en sociologie politique et docteur d'état de lettres de sciences humaines aza mutu munene asalaki na tango ya Zaire azalaki na occasion ya kosala ba recherche na ngana to qualité na salaki livre oyo lelo bato wana bazaki ko vivre papa Simon Kimbangu bazali ine asalaki livre oyo awa oyo héros de l'indépendance d'Isaïe. Comment est un héros on peut le colorer comme étant un acteur religieux. OK, vérité bandi ko bima to bandi ko yirsango awa na introduction à lettre introduction ezali Simon Kimbangu nationaliste. OK, couleur à défendre qui politique nae ngamu to la commis puis lui reproche-t-on la dimension politique de Kimbanguiste, la création de l'unité politique, soutien des autres partis, l'être yango. Ce qui a abondé qui politique kasi école ya bino boko yeba tete ni ayenda imoboko ya lipanda ya école yango okumbeli biso kasi ya monene okati ya itandu yango ko baiti bongo misala pe maye kamata mi bongo na bonzambe na okati ya musala ya mpifo ya mambi batali bongo politique ko totalisi bongo bonzambe elongo na politique ya bonzambe to be théocratie eteni ekuna otalisi bongo bo motoli ya bato na pifo et pas ya baimboka na baimboka to be démocratie au symbole na katikati wana olingi kotangisa mokili nini. Merci beaucoup parce que mon peuple périt faute de connaissances. Aux hommes na ke kuna ezali les fonctions et les attributions de Dieu dans l'exercice du pouvoir politique. Donc nzambe mokeli politicien ya liboso un acteur politique ya liboso eza nzambe moko nzamba za religieux te même na sepelaka la musique moko mo Kristo moko alobaka alobi bon musicien moko alobaka alobi nzambe aza nzambe akosambela nani nzambe akonzaka nzambe asambela kate bon toki totali na Biblia kaka ya bino parce que makambo eze belé akofungola il faut peuple congolais batangisama à travers etando ike parce que makambo akosala ba conférence lisusu comme ça to libérer mboka ekangolama
tomona bonzambe makambo papa Kimbangu alobaki kokokisama. Moi je crois sincèrement à papa Simon Kimbangu et je défends ba valeur mi balo papa Simon Jésus-Christ, papa Simon Kimbangu moke na shitaka moke pour le mumba ayaki kokoti selo komoko oyo ayaki même je ne peux pas dire ça naza musako deux valeurs wana okomona caractéristique à papa Simon Kimbangu ezaki na Yesu. Yesu est acteur politique. Papa Simon Kimbangu est acteur politique. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté puissamment pour la libération de ce peuple. Mais comme Mosakoli aïe, il faut peuple bo battre la Mosakoli wana. Il faut boyamba parce que alobaki que boko mona ngaite kino bokolo baki apambola ma oya na kombo na mokonzi. Kimbangu ayaki ko bikisa na penser au nzamba tiaki katina. Mais est-ce que Abik Congo et Bikaki? Ça c'est un point d'interrogation. Ndenge Yesu ayaki ko bikisa Israël. Est-ce qu'Israël va bikisa maki? Comme le longa la ko yana likamboyo. Alobimbo, ouais, bomaye. Et si génération ékoleka. Mais il faut que nzamba bimisa mutu moko. Et peut-être à vous êtes dans la désobéissance à quelque chose à école moko. Moi j'ai vu des Ghanéens venir ici chercher que dans Congo lumière les alliés Congo ne ko bikisa monde. Ba prophète ya libanda bazoya ko visiter mboka na biso. Pourquoi nous n'avançons pas? Pour Bondoki on dit binote. Voilà. Pour Bondoki eleki. Bondoki côté na bangomba côté ya Mangomba, Bondoki côté na politique. Nous il n'y a rien de Dieu là-dessus. Alors, les autres sont le baquet. Pourquoi moi je prêche Dieu c'est un acteur politique? Parce que Jésus a dit qui m'a vu avec le Père. Alors tu vas dans la Père. Père Azanan, religieux ou bien acteur politique. D'abord, il faut comprendre que religieux Zanini, Ezali Bo Yambi, ou Ezali Makanisi Yamutu Atie, Pona Boluki, Nzambe, ou bien Kosepirisa Nzambe, Yaye. Et Pona Nzambe Oye Baye, pour Moutunyo Saïbi que Atala Robi Nege Moezali, Nege Bibali, il faut Tata Mokeli Azala. Mo Olia Lukaye Alobite, Tata Mokeli Nanga, Ezali Nini, Nzete. Oui, alobi tetan mokeli nangai moye libanga. On azali na ke comment nzam moi ne tata mokeli nanga. C'est pourquoi il y a eu ba religieux ezai belé tondi samina mokili. Religieux ni ko bakaka e sangisero ya moto na e ya kondima te. Mais eza kondima, mais est-ce que kondima wana eza fondé na kati na tata mokeli ya solo? Parce que na yebi tata mokeli, nzambe mokeli ya solo a choisi un peuple. Peuple d'Israël. Oui, pourquoi il a choisi Israël? Israël parce que il a choisi Israël parce que Israël a lié l'alliance à Abraham selon la fidélité qu'il a vue. Parce que depuis chute adamique, chute à Moutou, Kobanda et Langa Eden, la Bible est à côté à Bissou. Moutou Nzamba Lingaki aya ko restaurer a Lingaki abimisa libota na Israël pour restaurer bango pour atambola na bango. Libota yango en Israël bazaki na bombo awa en Égypte. O basalaki 4 siècles. Bazaki na bombo en Égypte en Afrique et pas na biso. Biso nous les avions colonisés. Mais comme tata mokila zaki na promesse na bango. Abimisi bango parce que ekolo bango ba ya Canaan wana ezaki ya bango te. Oyo eze ekolo lokola nzamba alaki je ne souhaite pas alaki ekolo moko alobina kopesa bino Congo soki nzamba alaki bato ekena kopesa bino Congo effort boko sala nyoso c'est rien parce que nzamba kopesa nde ekolo ya Canaan o bango bazaki ko hériter ti lelo ezaki ekolo na bango te. Abraham autaki na Mésopotamie nde nzamba yeko talisa ekolo wana après ayeko longola libota wana il fallait ba ekite ekolo wana abibokele na bomo na Égypte baye na Égypte ye moko ayeko longola bango na Égypte. Ndenge tozoyoka puissance naye ndenge se manifesta ki libération na bango ndenge akatisaki bango mer rouge ndenge alesaki bango 40 ans dans le désert ilanga ya kolonate ndenge apesaki bango ekolo histoire wana eza vrai parce que ba mosi na yo Bible ezoloba ba mer rouge bango bakatisaki na bisika wana ba chercher ba kota ba monia que non ba char ya pharaon etikala aho nzambe ni nyu akopona libota mosusu abo Yesu. Excusez, je vais arriver. Pourquoi je vais arriver? Pourquoi moi je vais arriver là-bas? Pourquoi? Parce que l'homme Moutou a suscité
il faut y atalisa azwa peuple moko ndenge ayeko pona biso Congo eza mabe pour atalisa nguyana et pour gagner ba nation mususu. Donc yango monaki ke ye aponaki Israël a travaillé na bango awa pour abimisa ba nation mususu oyo biso tozalaka na domination ya mutu. Parce que Israël, pourquoi Nzamba s'est manifesté qui na Israël dans la théocratie? Pourquoi? Parce que Nzamba est moko azalaki juge législateur peu roi à Israël, selon Ésaïe chapitre 33 verset 22. Ozolan. Yemoko azalaki juge législateur peu roi. Soko tali na biso ba nation, biso batu, mokili mobimba. Ezali ko salila nani Nzambe ou bien mutu. Yo moto kotangisa. Oyo azana ba fonction oyo. Sikoyo neti na mboka na biso tozomona papa Tshisekedi no? Ndé aza magistrat suprême. Ndé aza législateur parce que il est le garant de la constitution. Il est roi parce qu'il est aza un mandat constitutionnel. Et peut s'améliorer. Oui, peut s'améliorer. Donc Congo ezali papa c'est comme toute autre nation okokuta kaka mutu. La Brazzaville okokuta mutu. Na ba pays nyonso okokuta kaka mutu. Mais excepté Israël. Israël est le roi, juge, législateur, roi, c'était Dieu. Donc Israël était là dans la lumière. Donc Israël, les gens ont pensé que mission a gagné la nation. Babimana Molili. Mais Israël va comité la mission na bangote. Va détruire. Va souki. Va BBC. Yango moni awa. Comment on peut dire que quelqu'un est roi? Est-ce que ceux qui sont roi, à cause d'un royaume? À ça qui est un royaume. Le royaume n'existe quand il y a un gouvernement. Le gouvernement n'existe quand il y a des ministres. Les ministres existent quand il y a la politique. La politique existe quand il y a une nation. Mais Nzambe a konzaki nini Israël parce que là il était roi. Mibeko Israël batambola ki eza Nzambe, eza ya mutute. Nzambe bazaki osambisa batu kaka na nzela mibeko na ye. Ndenge lelo tozali ba magistrat ba nini bazo sami. Alors, toki totali mais Israël baye kolongwa kuna baye aw. C'était au tali na 1 Samuel chapitre 8. C'est le livre papa qui m'a watika qui n'a tiké libino Bible. Na la Bible boko ba makambi bele. Ba sava ba kobima, ba makamba minene toko dominer Congo e kozala mutu kasi mokila. Alors papa, to moni nation Israël aye kolongwa kuna aye aw. Alors tango Nzamba zaki okonza Israël na biso Congo RD Congo ezalaki. Tozaki na ba royaume na biso. Ba Pire Mongo, ba royaume Congo, ba nini nyoso kaka mutu ndazaki roi. Alors nyoso tozaki na molili. Parce que la Bible dit que tout homme est reconnu pour menteur. Dieu seul est reconnu pour vrai. Au moins pourquoi Nzambe a regretté d'avoir créé l'homme parce que le mutu nyamazwa qui va fonctionner ba titre ya Nzambe te ba biloko wana mais mutu à s'approprier. Alors que Nzambe a pensé que mutu droit yako dominer sur son semblable était. Excusez-moi pour la soirée la zolo. Le bateau koyoka yo. Nzambe lui tu dois dominer na ba nyama ba nzete ba makambo nyonso wana. Soko tani na création. C'est là que Dieu lui-même Nzambe moko azalaki roi. Mais le fait que mutu a se rebellé, abimisi enelanga, abimisi veut dire aye awa. Le monde bato baye ko misala ba roi po ba a dominer sur moninga mutu. Nde ba konzi ba ti démocratie. Nde Nzambe aye ko bimisa peuple Israël awa. Israël peut après ce ba principe que tambola la ba principe oyo mais Israël a boy ko tambola ba principe aye ko zonga awa. Aye ko atindeli bango ba sakoli. Ba bomi bango. Po azongisa Israël na place na ye. Aye ko tinda mwana na ye. Soki bato bakotanga ngai bakotanga na Matthieu chapitre 21 verset 33 jusqu'à 46. Vous comprendre cause ya bokonjo ezalaki en Israël il faut ezala na Congo. Si quand Israël yango otiango pembe otiango pole kuna Congo yango otiango molili boye et ko gaite bokotiaka bongo ba indo lokola bato ya mutu lokola bantu kaka to lengeka famille nyonso famille Nzambe omoni ba indo tango Yesu abotamaki okoyoka ke bato misato bakende ba roi mange bazaki 3 races jaune de l'Asie jaune de l'Asie faut kotangaka
na blanc ya Europe na noir ya Afrique. Donc bato nyonso ndenge bozali Noé abotaki bana combien misatu Cham azalaki nani c'était un africain yo monaka mais yebisanga mukanda oyo eleki livre le plus ancien awa na kotika Bible kasi bako benga yango mukanda ya lokuta te bako benga yango bakambo oyiba ki na yango te bate ya lokuta bate lokuta na eloko la liboso na talisi bio que nzambo bazolo ba religieux aza acteur politique yango toza garantie ya bokondi na nzambe toza garantie na biso espérance na biso bolam na biso ezali bokondi na nzambe ekota omoni awa tolongwe nini omoni Israël awa Congo oyo ezonga ekomi nini Congo nini Congo tangana théocratique Congo théocratique boko lika boko moko démocratie eko kakema oui démocratie ekokende ekozala mbula nini kambango ewana voilà nini azo bloqué au moins basali nzambe mingi bazo soutenir démocratie alors qu'ils se sont appelés pour la théocratie soko za musala nzambe musala nzambe nyonso yaka kobimisa mutu na domination ya mutu pour akende na domination ya nzambe ndenge Israël bazaki na domination ya mutu awa l'Égypte et pas pharaon Moïse tangwaye alobi bolongwa na domination ya mutu tokende kosalela nzambe uta bakenda kuna bandongwala kana Palestine kilo mokona elote bitube ko basoko koyo bango bakomi awa te bakomi na molili bino boké Yesu ayebsaki bango Israël pourquoi ai-je voulu vous rassembler comme état lokola soso azako batela bana na ye mais bino bolingite votre territoire ekokoma désert nde prophétie yango wana ezako kokisama parce qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Mais il y a la pierre angulaire qui a rejeté. À cause de là, les bango bobo qui sami et cause de kotonga. Yango Yesu prophétie wana nzamba eko se révéler, eko s'inspirer na papa Simon Pouba. Que le Congo, comme l'homme africain, n'est pas n'importe qui. L'homme africain n'est pas n'importe qui. Yango moni ba penser au tozo bimisa. Est-ce que vous tinanga? Okukuta yango ekutinanga tokotuna motuna apôtre prophète Odiko tokombe oyena makambo bashema oyena makambo yo bilembo ya botali sima yo kolobaka kasi oyebiete mokili mendongwani mokili ekoninga mokolo malelo okobikela bongo Russie oboso Ukraine na mokongo ya Ukraine okobikela bongo Amerika na Europa bakotingala ka pene moke na ebandeli kuna ebimelo ya moi Asia kuna kokengela pe na sima bongo ya Russie toko kende wapi na kati ya mokolo mayelo na yo motobi to ibongo mo Kristu penza ya sikisiki tokomi pa ikani toke côté ya molili kuna na se kuna na se la formule prophétique parce que loba to kotala yango bande ko komona yango sur le plan politique côté ya noir o komona injustice kitana se ba kitana se ba komona yango yo lobaka na yo lobaka ba komona ya injustice pona mokonzi ya mutu eloko ya liboso ya mibale division, guerre, chômage, pauvreté sur le plan politique. Ceux qui t'ont quitté sur ce plan social, c'est danger. Et mort. Makambo ezakati na molili. Mais biso il faut tout hériter makambo nzamba la kaki biso. Oyo tokokoma na sommet. Oyo mokili bakoya awa na Congo ekozala esika mokili bakubanda koya ko se ressourcer. Mais bango nyonso bazala ngambo ya molili. C'est Satan qui domine. Ah, au monde que Satan, c'est la voie de la rébellion contre Dieu. La démocratie, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que Moutalobi, moi je suis indépendant, je dois faire ce que je veux, mon kilazate. D'accord, que tant la Bible qu'on a été. Même yango mona même l'Assemblée nationale, basambe la raté. Hein? Le gouvernement est-ce que basambe la raté ou kamaye pas nzambe. Alors que nzambe là appelle ça kamaye. Alors tout ça monde entier joue au pouvoir du méchant. Musala Satan misala na ina l'action na molili oyo. Oyo. Et ça kuna. Et ça kola kisama sur le plan aussi le plan scientifique. Même science fait ça que c'est vrai les gens zambete. Mais vraie science c'est comme dans le Congo. Oui, eko bota ba makambo so mona ba chauffement climatique parce que nzamba lobaki je ferai toutes choses nouvelles. Les problèmes et les dangers permanents c'est quoi? Et ça li batona no bayoka mongo na nzambete, on nzamba pesi bango musala te. Ba précédé ba kambiki
biso to sala nini biso ata to yawa na vérité ba ekobundisama même soki Yesu aye mais bakobundisa ye tokosuka aye lokola mutu mais il faut mutu ye moko amiyokela mawa po mutu loba na ino po mutu amiyokela mawa il faut mutu ami poser des questions alobi bandako nazotonga nyonso nazoluka na mokili lobi je vais me retrouver dans ma belle alors que Dieu Jésus-Christ me garantit la vie parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que ceux qui exercent la foi en lui oyo akondimela akokufa te mais akozana bomoi premier Adam nde alongola ki biso awa mais deuxième Adam Jésus-Christ azongisi biso mais pourquoi nous sommes bloqués ici dans la démocratie parce que ton même religion ezali instrument au Satan tie pour na ko bloquer avancement ya programme ya Nzambe yango omoni mingi ba chef religieux ebele bazo soutenir démocratie lokola pe yote bon ngala zo soutenir démocratie te oui chrétien ngala chrétien mais théocrate chrétien n'est pas un démocrate chrétien c'est un théocrate mais l'autre zali na 90,7% s'il vous plaît à ba chrétien mais toza combien toza la démocratie alors Korum est déjà à terre pour na biso toza la théocratie Yesu akufaki démocratiquement Barabbas c'est Jésus-Christ à qui voudrez-vous qu'on vous libère. Ce n'était pas une élection démocratique. Ndé Yesu akufaki. Ndé Yesu azaki rejeté. Il était célestien, les cieux l'ont rejeté. Lui, la lumière était dans les ténèbres l'ont rejeté. Est-ce que Yesu a se manifesté contre il y a zo senga zamba zo senga toza la ngambona. Mais biso tozo benga ngambona. Akoya te boko banga te mokomelo soko bato baebi Congo mpe pifu ya bonzambe ya Congo bayi bongo libanda kasi bino bebo vana kati ya Congo boko na boinga na pongio kati ya bongo ya bino boko koba okabola pongili ya bino kati ya bayimboka kati ya Congo démocratique boko banga tete mokolo moko libota moko euta libanda ya kokonza ekolo oyo pe kamata yango lokolo mabele na bango pe bino bozanga mabele mokolo bisika kofanda ata ko isika kolala bozanga moko na lobi boko banga te pasoni ndi aloko nazo banga yo kondima que Congo na grandeur colonne ba mindele balobi que colonne vertébrale ya Afrique mundele moko président moko ya kao na lela bato bazo prophétiser bayebi ba valeur ya mboka oyo oyebi Congo ekende kiti alonga ti ba Grande-Bretagne na guerre mondiale asala ki range ba guerre basala ki bande d'Aouzu mais est-ce que Congolais a commis kopotana na moya tumba ya mke oyo ezana est mais ozomona ke ezali guerre prophétique po soki to sali ke bate ngala bane ko loba na bémission na lobi bozolo balelo kabila mabe Tshisekedi oyo mwana bilaka ye oyo ayi kopesa mboka na Nzambe parce que bato balobaka ke Tshisekedi asali le côté na ba valeur spirituelle il est plus avancé makambo Tshisekedi asali même David asala kite o ba comment la Bible mais qui a bloqué la machine démocratie voilà la démocratie bloque la machine parce que même au lieu à instaurer un gouvernement théocratique hier a ke kotia gouvernement union sacrée papa ni misanga po nazolo ba po ezamboka na yo tolingi to bik na yo po bik po tolingi te oya kotika etumba ya papa na bundaki bambula na bambula moi je suis un combattant de l'IDPS naza mwana gombe na palesi kasi na tango ya kalamata po no yo bazaka ba théocratique je vais arriver ekole kobika nini kata makambo yiso donc sikoyo eloko yo nini comme biso tozana na besoin ya koyeba bonzambe te koyeba volonté ya Nzambe na mboka na biso te. Moi j'ai écrit même des lettres la présidence de la République na komeli pe bato ya na komeli pe récemment na buti ko komela président Assemblée nationale président du Sénat basa nini pona na défendre destinée prophétique à la République démocratique du Congo. Na bato bango ba Christ bango ba kosambela ka ba Christ bango mais la moi ba Christ baza ba Christ o ezala honorable na biso président numéro 1 bato yeso ya politique ba ibongo ba Christ tata baza ba Christ yango nde nazolo bake est-ce que bazo salela mo christianisme na ndenge longo bani po baza na religion au moins danger permanent à religion pour ceux qui bato wana bazala kana penser à christianisme
oyo kimbangu asalela kimbangu azalaki kimbangu azaki christianisme tango asosola ki abimaki na kati ya makambo wana ye abimaki nde na religion nga natalisi yo papa kimbangu azalaki acteur politique okobeta lisolo ya Simon Kimbangu to ya Kimbangu Vuluzi oyo papa Simon Kimbangu oyo moto na liputa omoni na lakisi Simon Vuluzi ye wa ikasi oyo nani tolobi photo e wana ya Vuluzi kasi Simon Vuluzi te Simon Vuluzi na yebite okotuna bango okuta bango okobundane na bango ngai te koba na kati etumbali ya yo na kati ya mokomelo tango makambo yiso kuluba ekosalama na teri tokei nangi na teri problème na biso ezali nini faut que Luka bonzambe tango moi je fais référence au peuple d'Israël babima ki en Égypte bazaki na ba minduki te mais nzambe wana bundela ki ba je crois que biso na théocratie nzambe akobundela Congo pe to kozala mitu mikila te donc papa Simon Kimbangu alobe amonaki que la démocratie biso to s'évoluer te pour te comme un moment moko tolobi ata le mot balobaki que ça c'est la néocolonialisme. Ça c'est la néocolonialisme. Il faut tous aller libérer na maboko ya mutu to salela nzambe. Alors siko to tambola na mibeko na nzambe to tambola to koma ekolo na nzambe ndenge nzambe azolinga to koma Congo théocratique. Soki bomoni bolamu na nzambe te bobeta nga mabanga po mosakoli soko alobi likambo soki monanité babeta ke mabanga. Alors yango oui, je l'ai dit sérieusement. Je l'ai dit. Beaucoup mona gloire na nzambe. To komona yango. Loba na bosembo ete. Na eloko ya mibale papa Soni. Koba. Eloko ya mibale. Lelo ozomona ke makambo ngana lobaki. Depuis bambulo ebaki parler na yebisaki OK, démocratie ko avancer et ko faire avancer biso libosote. Nazo bundisa mutu te bien aimé. Parce que problème ezali awa biso tozala maladie ya biso ezali nini tondimaka basakoli nzambe atindaka biso te tant que biso na tondimi basakoli te parce que la Bible dit confiez-vous à Dieu vous serez enfermés et à vos prophètes vous réussirez mais tikoyo biso tolingi to se confier na nani pour to réussite même ye papa c'est ce que dinga azali soki ba prophète baza pembena et pe baza ko orienter ndenga pesa ki nzambe mboka on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ba prophète boko luka mituka ba jipe pepe na mokonzi mboka. Je ne crois pas que ya mabe bazali ya. Boko luka banda ko na bino. Je m'excuse. Ngai na ye ne loko eleki ndako. OK? Na ye eloko eleki mbongo. Mais si na kei na kokende les États-Unis d'Amérique, ici ka ba yebi penser, hein? Ba ko kanganga na komona awate. Parce que comme un Américain, azo salelo koke, physique kaka mutu azui likanisike, il faut na visiter sans ba milliards, 150 milliards de dollars. Ba sali po na kaka kokendo mena sanza. Asali pe mondoki na kombo ya Satan de po eboma bato. Eboma bato. Mais baza ko pesa po bango balingaka kolekisa penser te. Il faut ba keni na penser wana ba matérialiser yango. Mais ceux qui penser oyo ngalelo na kufi. Na yebite pour exemple makabibele o zamba tiaki katinanga o même nga moko na yebite parce que moko alobaki audiko kumisanga na mainoso na tiaki katinayo na tindio na tinda yango moni apoto etinda nini ya mibale mosakoli pona sakola nde moni ngai na zo totondi yo botondi prophète apôtre Odiko Tokombe umeli mingi na kati etumba yango penza et tokoliki ete suka yango kolonga kaka amen akolonga kasi kosenga nini balandi yo ute bandela kino sika ye papa Soni na yebi ke ezali makambo ezele ebele omoni koleka na etando ike ezali mbongo mosakoli ayaka na mbongo te mosakoli ayaka nde na lisakoli pe batu o bazana besoin ya bisakoli wana basoutenir po nzamba mona bolingo ya batu wana na nzela mosakoli na nzela makambo ya tieka na mosakoli na ye nde nzamba komi monisama alors yango ni azosenga peuple congolais ezala libanda mboka o bazolanda botianga na mabondeli eloko ya liboso kumu yekolo pe kolanda yo eloko ya liboso eloko ya mibale pour soutenir penser oyo pour être il faut basakoli bazaki ko matala ngomba pona kotea pona ko yebisa itando nyonso mais ngomba la biso siko ekomi des médias ngomba la biso ekomi des médias bon soki lelo na za privé
koleka na ba média ko fungola mabomba parce que eza ba kabibele ndenge to sololi ba to solola kala likolo mais tant on a comme ça que bon to bandi chapitre important c'est de la révélation pourquoi ba to baba qui c'est révélation moi là sous bemba mususu eza bomba mboka bon chapitre net les fonctions et les attributions de Dieu dans l'exercice du pouvoir politique eza religion te na ile ko la religion te mosakola za ka religion te Yami Bali, le calendrier prophétique, est-ce que makambo na yenango eza na ta nzambe? Parce que nzambe ko kolekela ili bosote même ko yasima na yete. Ouais, bato ba ko fungwa. Tout ça ça demande de l'argent. La destinée prophétique de la République démocratique. Yango na senga ki mokonzi mboka tata na biso. Mwana bilaka. Ou ya salé loko même David a salate. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas dédié à ce qui est qu'on a nzambe. David a tongeli nzambe, alors qu'il y a fanda qui na trône et nzambe. Mais à toi le Félix Tshisekedi Tshilombo, alobi na zui mboka na kabila nzambe, pe trône na ngana pesi na nzambe. Mais pourquoi biso tozotika la lisusu awa papa na biso abunde la biso tokota awa histoire de a ko changer vision ya Congo. Pour na Congo et kota na bilaka na ye po aza mwana bilaka totondi yo botondi numéro ya téléphone na yo bakamata yo paikani lisanga pe lingomba ya yo kosangana ka ezami paikani tozali na adresse na bosani muke po ba pesi sika sikoyo tozali na Faraje mais ezaka na kwe Faraje so batuni wana ekoza maison moko ba pesi ko la bureau tozo sala mwana muke numéro nanga yango 081 657 95 66 na bandeli 081 657 95 66 ceux qui ont lingo supporté émission oyo pona koyeba boyebi oyo et kozala esengo ezala bolamu pona mboka na biso tozozela neti ngai nazali je ne suis pas là nazala droit ya kosala aventurité mais naye pona biso nyonso tobika musakoli pe azalaka soki azalaka pe esclave soki bato naye baza ba esclave ye pe aza esclave parce que esclave na liberaka moninga alors yango na kosenga bino nelika monene te soki bolingi mboka oyo bolinga ba valeur spirituelle asakoli onzamba azotindela biso na kanisa eza ya lokuta bazali mais ya mabe ya malamu pe bazali boko banda ko découvrir biso na misala o biso tozosala pe maloba na bino totondi botondi bala sima tokutani okondi mape kokutana na bato e bayandi yo bakutana pe na yo esika moko mituna biyano na kati etando eke na kati ya guerre de religion. Merci beaucoup bande ko bazos nganga Libote à Patrick Ilunga Kalonji, docteur Jacques Makakuna, Lunjo, Dieu voit tout, Lunjo Djamba, Dieu voit tout, et reste maman, et belé basé, belé, boni bisanga, poso, na bandi kotanga, bino boza et belé, bino bato boza, kuna na ba loja, bisika, boyoka ki sangonanga ya théocratie, on a eu bino ke na démocratie, bokonyo kwa mabato a loja. Makambo yango ezoko kisa bokomi les derniers du Sankou du Congo. Bah OK. Alors, je vous ai dit j'ai dit et je vous remercie kola pambola bino tokokuta na balazanga numéro nanga na pesa ki wana ezali numéro pe ya M-Pesa matondo mingi bade kwandi bade kibiso na boke biso totondi bino botondi mingi to songama kibongo na lutona manzaka Fredi lutona wakati ya masini penza moniore yango ezaki bombo boko tikasa na lisanga ya Berger Philemon Nzavu tikaite to na bongo botondi mingi na tumwa kozi kamalandu ape bana iso ya Kintwadi na eba mwaso musalaki pona biso mokolomo yetu yingira ki wakati ya bino botama elamu na koko ya suka ya mboka fumutisu kusu kyambu zala panda na ngola ni sungianzira mbotama elamu ilongoli ya bino motondi mingi na general Mparanga Elvis na weje kurutu botondi mingi pambatesi lonki yango lokola matondo mingi na komanda Pamphilo Kapida wa pe ba general iso ekoli ya biso bande koli ngai tokoloba katango iso ete tumba ya bonzambe tokolwaka ba bosolo ekosikola kamoto kwa matami na bonzambe okati ya ndako tomoyebi yango te benga biso na lokolemo emotia mi to numéro de téléphone emotia c'est quelqu'un ya bino tokoyamba yo tokolengela
ma okati ya biso to koyeba yekamata mikati ya lokola prophète apôtre Odiko Otokombe André Amosali pour la contexte bongo makoki yekamata miokati ya théocratie pe ko kakemisa bongo démocratie et ko barabara moko ya boleki okati ya elonga ekolo Congo démocratique ko ba na bongo na maibango ba mokumbela kibiso pona mbala sima ndeto mokuta tondo bingi na Chakadora na Midea pe na Silva TH guerre de religion elongo na baumbu mwana oyo apambolamaka na lisobe mai ebimaka profesi ya nzambe lafumuki mangu olelanga ete ekokisami yalobaki toyeba koluka nzambe ntango miziki etongama tokososola mwaso mabombama profesi yango leyengengeli ya nzambe po te mokili mpe moto ayeba nzambe sosola nini ebombami na masakoli mpe okomona mpole kati na lisakoli nalakisi bino mayemaso mabombama Nzambe o nakomi tunaka o poso mwindo eutande wapi o Yesu mwana Nzambe yende mondele esunanga oyoka ayebisinga yoza mondele kasinga na yebi yonda kupelaki ngai ata muna Eva bango nde mindele nayaki kaka mpona bayuda mpona ngai te sengelinga naluka nzambe na ngai ya bamwindo soki zabulu foto moto mwindo kobima ya Abraham na Ejipito abimaka na libota na ye mobimba na mapamboli elongo na baumbu mwana oyo apambolamaka na lisobe mai ebimaka profesi ya nzambe lafumuki mangu olelanga ete